tu dois avorter. Elles ont insisté, tu vois comme il faut même faire voir la difficulté à vie. Tu vois la vie, tu vois ceci, tu vois cela. Et toi, si tu es convaincu, dis-moi, tu es comme na âge à 30 ans. Oh, ils ont dit. Et quand ils ont dit, ils ont dit malade, ils ont dit, mais on peut pas se faire des choses, on kisi. Et ça, mobile, ils ont sauté, ils ont écouté en Anzela, abonga Anzela, Nzambe. Nana efie, azana ONG. Nana efie, asungaka bademini. Nana efie, sungaka kolimba tekotika. Nana efie, motema malamwe. Bosabone trona. Bosabone troe. Na planète Nana efie. Bosabone troe. Na planète Nana efie. Bosabone troe. Alors, merci bino ki bandi konanga, bosabone na planète Nana efie. Vraiment, ils chaîne ya biso nyoso. Vraiment, bosabone, so bomoni ka tolia petazana kati, c'est qui fait ya mo base. Donc on a beaucoup de tabou s'abonner, bon, on a des choses développées, tout y a un système, il y a Mikoloyo, Zambi, courage, Yopé, base. Vraiment, on a trop, vraiment merci. Planète fille qui toque comme casse. Ambassi bourgeois, mon swag, le prince Rassel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, Nana et fille, tous s'abonner massivement. Donc, l'abonné les bino, je vous demande. Tout s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualités, planète Nana et fille, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins on perd de l'eau au CPR. Sungaka tabana babola. Nana e fille sungaka tabana bazanga baboti. Nana e fille azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Nana efie. Notre cher fidèle internaute, bonjour. Le fan de la chaîne Planète Nana efie, Mbote Nabino Lissoussi Kabuzali. Un grand merci à la baronne, la Nana efie, maman pasteur Moko bien, la maman qui a un grand cœur. Je te salue là où tu es. Le loto est dans l'histoire moko ya ko bete la bino le loto lo bela et longo na bino to lo bela sur la conséquence il y a avortement business tozo mona monde ngondenge tozo kendelelo la génération ya biso ya ba maman na biso ya kala na génération ya lelo nde tozo kendeli mabe ezali mingi ba fito marché bien te au monde mona mwasi atamboli bien te na bo jeunesse na ye na ki bolenge na ya tambola ki bienté et arrivé kay ko zwa libala na ye ya bien azo zwa susu mabota te azo concevoir te azo koka concevoir te pourquoi marche na ye déjà na deux parts ezala ki bienté et lo koni ezo sala que ba avortement e comme plus na génération na biso ya lelo ki lo koso na biso ba jeune fille alingi à apparaître jeune fille alingi azala na iPhone. Jeune fille alingi azala à la mode, jeune fille alingi azala na kabelo, jeune fille alingi azala na chaussure. Moi na signe sur le là alingi à apparaître comme il faut. Si on a souci à quoi apparaître wana, ozo kende ko sangisa mibali, ozo linga 2 ou 3, 4 hommes à la fois. Ozo ebateze meze nani, okomi na moment okomi na zemi. O ebate o kabela zemi wana nani. Bango ne sope baboyi na bango. Et pour ce non qui ça l'avortement. Tant on peut que ça l'avortement et ça la raté ba peso qui simbala moko non ba tumsu skuta za la kameli qui simbala moko ekei mais ça mususu ameli qui si ezo compliqué à mort il faut kaka kende na hôpital akena hôpital pe bazo koti sa mabende kirtage pa eloko boe pa un jour est causé infection na tant que causé infection zo luka faut basala yo examen ya hydro bisonyo so bana basito e biango examen hydro bazo koti so mabende bazo soigner. Par chance, sur une zamba bolingo au boti. Ceux qui pensent que punition na yeza makasi à punir yo toute ta vie au botali sous-souté. Et comme benga famille papa ndo qui famille maman ndo qui entel la boya qui kolia mbongo na entel la loba qui maloba. Hors de là. OK, yebi yo moko loko mambo salaki. Et ça ba fi mususu kutu azana mibali ebelete. Aka na chéri na moko na vivara nae. Ce qui a jugé, mais dans le moment, chérie, on a boy, yabota. Oh non, tu dois avorter. Elles ont insisté, tu vois comme il faut même faire voir la difficulté à vie. Tu vois la vie, tu vois ceci, tu vois cela. Et toi, si tu es convaincu, la fille. Au kokite mobile, nous, linga kamingi.
Comme il a un moment mon boy, faiblesse des yeux, non, faut qu'on a avorté. Ou avorté, ça va, il est kinango. Et comme il habitude, à chaque fois, vous allez nazer, mais mon bal on dit marazé, mais on a été. Il faut qu'à kolonga, oh longola, oh longola, oh longola. Bon longoli 5, 6, voire même beaucoup mitina ba 8, ba 9. Et arrivé dans un moment où le mobile a changé de mode de vie, hein. Abi non, ngale susu moi si ote na moni moi ça kokinanga. A quitté a combien moi si mususu. Oya aye ko bala na ye. Yo siko tikali nzambe pas sungi ozui mobile ipe ya bien. Ozui pe libala ya bien. Mobile ya zaki achi okimia, libalo bande ko luka tout ta vie bande ko rêver. Ozui yango. Mais osuko ka obota te. Conséquence et avortement. Ba jeune fille ba komi lo koso. Lelo tout le monde est jeune fille. Mobile a lingio. Abengi okaka ma chérie na sabe soto vendre siga moko to zo moi bière to solo la. Yo wana ndimi. Wo komi na bar. Commander ngankol, nga tirbo. Maman. O mi pesa mtoto no kilote. Pour la première fois kota ina mobile. Tirbo nini bo. O melo mobile pas akina besoin kaka banzoto. Non peut-être na la tedika ndungu lataki. Tu t'habilles très mal, très bizarre. Ozo exposer nzoto na yo. Yo kasi tango tiki nzoto na yo bongo mobali ko linga yo kaka pona bolinga solo non. Ana besoin ebe loko nini yo bombi wana. Eloko nini yo tandi wana. Amemi on a terrasse à Mélis directement dans hôtel. O balobara buka lelo lamba lelo. Asaka nini na yo après le binango obenga e. Asuna tina noté parce que il avait besoin de prendre quelque chose. Il a déjà découvert eloko nyonso yo bomba ki na nzoto na yo. Nos jeunes filles bazalo koso ya mbongo. Oulingana mobali lelo interdemande kabelanga pesanga salelanga non mobali ozo na kilote na génération quand la business te bando monango et sœur wana zambinga wana to sepela na ba sœur wana non la sœur là a se respecter ka pour mobali benga et jeune garçon tel mais na nzela obanga mais lelo ko na ezala asuste omona maman mukolo garçon moi mukezo kumba ya ogangi le peut voir même ko bete na nzela to se respecter te. En tout cas, le ngoni na ba maman na biso ya kala. Le jeune, bazako se respecter. Une maman de 60 ans, une maman de 50 ans, azobi maintenant jeune garçon mon quoi 25 ans, 30 ans. Au moins pas au bétaillé. Beaucoup d'hôtel, au côté na cercle moro ya quartier. Na mon garçon moro mkie na venu mon na kesa la rabalolendo. Mais yo kutani tam so mone na hôtel, na garçon moro mkie. To michawa pi biso moko. Respect bando pesa biso na kala bando pesa ba maman na biso kala eza lelote bo pesa ba jeune fille moi signo salinga goûter une fille de 12 ans 13 ans so ebi me bali on ça peta mon bali mon côté mo ebi déjà mi bali tam 5 6 dis-moi ti okoma na âge à 30 ans o ezandeni et ko zalandeni ni le bata pasteur Marcelo une fille de 12 ans 13 ans so salivima kasi okoma na 30 ans mo bali ana bala na Mbala non bala mukokoli donc osali mingi osali vraiment ebelé une fille de 12 ans 13 ans 14 et se découvrir mibali avant l'âge voire même des avortements tant ozo avorter ozo baté conséquences ko ela yo plus tard ou avorter lelo ou avorter le biwana mobali ana okende boboyani akena ye et là où tu vas rester otikala ndenge nini Oko mama ngenge bino yo wana ba losambo nzambe ba jeune ya 40 jours okomi ko gêner en désordre nzambe akitisa mawana ye nzambe akitisa mawana yo bota mais quand tu avais fait de bêtises nzambe azala quitté quand tu partais pour l'avortement nzambe azala quitté tant ozo sangana na mobali to yeba kango za na conséquence nango avantage na désavantage ezala kaka na eloko nyonso avantage nango tant ozo sangana mobali yo kelengi. Mais des avantages, dans le temps comme on mobile à boyo bota, tu dois avorter. Mobile déjà soit qu'elle s'imposer na yo, et ça que yé mouta opé son bon. Yo zan elo ko ça te. Mama o mato kita, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Les hommes qui na moins sur le que non, mobile na linga na avorter dans quoi avorter te na ko bota na ko. Sur 100% tam so bazaka 2%. Biso nyos to comme na sentiment ya mibali, au côté na sentiment mibali. Non, j'aime beaucoup mon homme là. Tu vois pourquoi on ne refuse pas? C'est comme mon bal on soit à Balioti. Ou soit mon bal ou on a kakanda oh ando longo so basé mo bali. Mais lelo nanda kalibala ozo ko concevoir si côté. Il sera obligé de sortir dehors. Ma bossa ni ke kaka ye wana ndem talongo ni saka basé na moment bozala kana ki chéri. Kaka ye wana nda sala ke lelo soko zo bota te c'est grâce à lui. Mais il va tout oublier. Il va aller chercher le fils ailleurs. Bana basi tous à la maïle. Le fils soyez intelligente.
Soyons tous des intelligentes. Ceux qui bozo kende à côté, biso nyo sopeto bando koya. To la musa makanisi na biso. So lingi mobali. So mobali wana si réellement lingi. Abala yo. Na moment zemi so monique non, na lingi mo sinanga se retrouver que azan zemi. Honorez moi sina yo, si réellement lingara ye. Yo mobali yo monique robala na yo mwana bata moi cité. Laisse la fille tranquille. Ne pense pas que la fille laisse le leçon à quelque na so botate. Ma miss na yo wana. Yo possible que tu ne seras jamais à l'aise. Nzambe pas ko condamner yo. Quel que soit l'opinion yo te ke botate a ko pesa yo bana. Mais tu auras toujours des conséquences. Pas nzambe hasard ezalakate. Des hommes basala rabablo ko wana. Ok, non, ça langue nzamba ko limbisa ngada nzamba za miséricorde. Dans son asali nanga buzo ba vu que za ka fulu ya mbaka na bêtise mwana nyonso o limbisa. Non. Le Dieu que nous prions est juste. Atika katona mutu nyonso tu fais de bêtises, tu fais de bêtises. O yo zara na pona ko lumsa bana bat bazil. Ebi ke mwana non odinga nanga epi. Mwana non bala ete nzamba beso kana yeba nzoto na ye kaka. Mwana bat sura beso ka sana zemi. Kone za yangate. Uswa titolungu. Comme si elle Yolanda ko benga ka air nyonso. Non. Non. Bana basi beaucoup mi ko sala 3 à la légèreté. To komi komitika 3 à la légèreté. Non, on se laisse faire. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Il y a shawarma, il y a jus. Osez impressionner Nini, osez impressionner na Nini, na jus, la voiture, iPhone. Et les karanango, biso to kuta ba téléphone, to tikango, oh pi boya na simena biso pi bo kutango. Biso nyo to kola, eza pi ba tout monde qui ba maman mo ekoma ki ujana eleki, ekomi kana sika eleki bana maman olive baleki, siko to ba te ba bana ni ba obima. Génération zoya na makamu nango. Maman la kisa mwana nzela lo sambo. La kisa mwana na yo nzela lo sambo nzela ya classe. Yo mwana oh maman la kisa pe nzela lo sambo nzela classe yo komi ko dérouté à côté parce que tu marches avec des amis au bazar et si balinga avant balingi vie. Ozo que c'est conduire yo moko na erreur. Ba parents mingi ba papa mingi ba pesa ka ba maman na biso faute. Eza faute na ye so ki mwana ngabota c'est la faute de leur maman. Non, maman moko tandi makati na mwana na mabe. Maman moko tala ke non maman nanga ki ko sala kindumbo ela ngambongo. Faut sa maman moko sa lâche. Dieu doit punir ce genre de maman parce que ba otinda bana maman ki sa kindumbo po balesa bango. Lelo soki mwana nas akomi atteindre sida, asali ba avortement belé lelo zwi libala bien so botate. O le ba ke nzambe na sala ki onini? Non. Nzambe fa punir yo de la sorte parce que ba maman bozo ko éduquer bana na bino bien té. C'est rare mon maman la ki sinzela na ye, ala ki sinzela ya le sambo na école. Pas moi. Le maman boye bandenge nini ya koboko la bana. Papa la kisa vandi sa mwana mobali. Ndongo bandi kolinga. Na tindi otolinga. Na yebi keso bandi kolinga. Menzela ozo kende. Ezabo. Talisa mwana ko ka sonité. Biso to mona ka bato batalisa bato ba vérité sa ka bangala. Non. Mungala ka te azana pona talisa ke mwana il faut le belé loko nyoso son tabou. Il est direct. Non. Les autres qui paient école d'autant. Maman, papa, vendisa mwana na yo quelque chose ya moi c'est quelque chose mbayi ya mobali. Koyoka ye sonité, yeba ninga ko éduquer mwana na yo talisa nzela. Moni nzela bolingo yo bandi wana. Conséquence nango ezabo. Avantage nango ezabo. Eloko boeza. Il faut expliquer à nos enfants. Bande ko na biso ba ko expliquer bana na bango te. Surtout nous les gens de tozo bota avant. Tozo ko éduquer bana na biso te. Tozo ko éduquer bana na biso te. Bana biso basoko la très impoli. Bana biso bazana éducation vraiment te. Yo parents zo laksa mwana ki ko sa kindumba, alinga mibala mbongo. Bozo bateke malade ezali. Mibala on peut baso ki ko linga bazana bakisi. Eza mobali nyonso te oyo akuta na nzela abonga na nzela nzambe. Et belle génération et belle ya lelo tozo mona ngo. Alingi na vie appréciée ya courte joie. Yo zo tinda mwana ki ko linga po ela ko mibala mbongo. Ta fille ne travaille pas, mais un téléphone, mon cas $500, $600. Elle travaille où? À sa simple tidion. Yo maman na ye ote kakailo moka malongate. Papa na ye asala kelo mo même pas ya grave. Mais tu verras la fille à un téléphone à $650, $700, voire même plus. Azo ambongo wapi. Maman, tu es là au kangi misu. Non, ma fille. Toi la fille.
$600, $700, yozo ya batata bato ya batata bato yozo bimana bango, ya ba jeune garçon bato yozo bimana bango, ozo monelenge ya physico. Mais plus tard, il y aura des conséquences. Le lovananda kuna libala au botate ou soit rien ne marche. Toi tu penses que mi balo ne so yozo bimana bango na basana étoile malonga? Toi mi balo ne so yozo bimana bango bako linga ke yoza la bien? Ne le pensez pas. Toliko sambela te tolinka toi apparaître. Ce que ce simba qui WhatsApp na Facebook 24 sur 24 aux en ligne. Na biso ko tout ça là na ba chaîne YouTube tout ça là. Bongo te. O lukani. Ba fito lukaranini, to lukaranini. Orgueil et latibiso. Tout ça rappelle ma tendresse hein. Tam so papa batazo benga lingo taninga to neka eloko boy. Yo wana budo ke ina. To budé la ranini. Est-ce que tellement tu as pensé à ma bécane na mutu mutu na so abenga se ko linganga non. Tam ça ça le conseil moko linga produire yo. Azane lo moko remarque moko linga sala yo. Et non mutu nyo so bengo na nzela pa linga yo. Otalika position mutu ndaza eh ya ye na mona zane lo côté journée na ngai bébé au nom de Jésus. Non, ce n'est pas comme ça qu'on vit. Bana basito ye bandenge ni tokoki ko vivre. Boya avortement, boya ko linga mobala mutu. Boya ko sala impudicité à chaque fois. Nzamba zala juste nzamba futaka. Ya satane ya kamba bon tu verras que le téléphone aux yeux lambo zu. À la fin de compte, au ganini et le côté mais pas nzambe bénédiction na yezala de génération en génération nzamba tanga pambolaka. Yeba ke ba prier nous sommes dans sala. Eza bomba retardement. Nzamba pambolaka na ba niveau moko tu ne peux pas imaginer. Eh moko comme sur le quoi libo moko mo lo ba yo moko siko vendre. Soyez juste. So dans na chérie nous moko wana. So moni kazo longo so bazemi. Tu peux prier quand dans la chambre ça maman prier nzambe. Oh eza vie na ngate. Moi je ne veux pas vivre ainsi. Je ne peux pas vivre ainsi. À chaque fois que mobala na luksanga zemi nzambe ngala lingi. Tu peux prier pour cet homme là. Nzamba nzamba ayoka kabana na ye. Au comportement mobala na il a changé. Il a changé et pas honoré yo. Et nzambe pe nzamba mawa pesi yo pe bana. Kana mobala na changé vie na bine comme histoire. Ya ko révolter siko bana nyoso bazo ya na sima na bine bazo kumba marcher na ba erreur. En tout cas le jeune Toyoka Totosa Tosambela Totambola na kobanga nzambe. Yo mwana mobali omesana ko longolisa kabana bato bazemi. Oyebi ko robala no mwana bato te. Oyebi ke obala no mwana bato te. Ozaka beso coucher oyebelo ni azobo na nzoto na ye. C'est un péché. Bolo bangote atana chérie c'est ça l'autre. Non. Et ça les locaux. Il y aura toujours des conséquences. Il y aura toujours des conséquences. Je dis un grand merci à Mibalo nyoso ba respecter bana bato basi. Abonnez-moi à bateau, à Kumbazemi, protège la fille, protège-toi aussi. Mais puis que moi, ce que je fais, dans moment où au bandé que s'attend dans l'antenne des alara, même au bal, au bandé tam souko que luka visika, au côté na kumonko boye, au boti, au déstabiliser vie na yo. Pour ne pas arriver, protégez-vous. Ma préservatif est comment nango? Protégez-vous. Si vous avez besoin de se protéger, mais biman, pas moi si. Non, on a besoin moi si nanga. Qu'il pleuve, qu'il neige, moi je veux de ma femme. Ba papa boyoka. Ba maman pe boyoka. De jeunes filles. Toye ba nenga kotambola. Android ko sayote. $100 à moi ba mobile ko sayote. $100 à garçon wana me makana restaurant wana. E ko sayote. Zalayo, respectons-nous. Moi c'est faut yeba oyo zali. Avant muta banga yo moko banda komi bangisa. Qui n'ont quoi approcher. Et cette chose en bas camarade de belé, tu dois te laisser faire. Oh, il y a symbio, non. Tu dois être direct catégorique. Bana basi boyoka conseil, mi bali pe boyoka conseil. Avortement talika basi te talipe mi bali ba chaka chocho na bala ba avorter, olingi mona batuté, oliga mona mwasa na avorter. O produire ni na vie na yo, bongisa ni na avenir na yo plus tard. En tout cas, un grand merci à la Souka émission Nanga. Un grand merci à la régie. Un grand merci à toutes mes fans au Balandakanga, au Balandaka Jajaman. Un grand merci à la baronne Nana et fille, maman pasteur Mokoya Soin, maman pasteur de luxe. Un grand merci à ma maman Nuance, on va pas se raconter à ma lame au Balaksara. Nzela ya église, nzela ya école pa banana bango. Un grand merci à papa Nuance pe ba ko édiquer banana hein, banana bino plutôt. Un grand merci na Kevin Dibanzila, le jeune boss autre m'a dit Dibac Pro.
Donc, je t'aime beaucoup, mon frère. Un grand merci à Fils Pabila de Panama, depuis Paris. Un grand merci à Jureus Malonda, à Suède, autrement appelé Tonton J. Motema Nigel Macha, depuis la ville de Göteborg. Donc, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Continuez toujours de s'abonner. Un grand merci à Wali Walelo, là où tu es, je te salue, la grande dame depuis Utah, aux États-Unis. Un grand merci à toute le maman, à tout le papa. Donc, je vous aime beaucoup, je vous aime vraiment, vraiment beaucoup. Tout le monde est à la prochaine numéro. Nana efie motema malamwe bosabone trop bosabone trop na planète Nana et fille bosabone trop